Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Nabino nyonso o ero ezwami bino libaku. Ya kolanda chaîne nabiso vraiment ya famille Libota News TV. Famille Libota nazo misi bino kala bande kolanga. Vraiment kala bande ko musala na bisi bino vu que ba air nabiso na bino vraiment ezo semble nga difficile. Makamba ko lobezali mais toutes les difficultés par rapport à la air, vraiment. Mais on est ensemble. J'espère qu'on est ensemble avec vous. Pour moi, la canette au bois, le film, mais à qui pas. Film, vraiment, et puis c'est déjà pimbo. Babi, moni biloko c'est dans la moto, biloko ezo toka. Donc, ils ont payé sa pime, babi Poutine a toujours faim, bande kolanga. Tout le monde ndenge vraiment histoire ezo kende. Il y a mais à qui pas, tout le monde ezo kende. Balobi culpabilité. Culpabilité wana eza pas ya nani bande kolanga. En tout cas, tozo la film na sala boké binyoso, j'espère que toko découvrir makambo belé na kati ya film oyo. En tout cas, ben aza vraiment Poutine ya solo kande tolobaka. Poutine azaka moko ba changer histoire ki. Ils ont abattu belé ou quatre na bango ba yebi via Poutine ya écriture parce que a ça musala comme il faut. En tout cas musala kitoko ba film le kitoko babi na bini chonde mais à qui pande makambo. Vraiment je profite pour saluer Belle Kandi la patronne balobi la maman chérie des familles Libota. Et puis à tout le monde, à toutes les familles Libota, vraiment partout où vous êtes dans le monde entier en tout cas. Na pesibino vraiment ba mbote ba gros bisous bisika puis bozwami la famille bandeko toye lini bandeko nanga j'espère que bomoni miniature nangai bomoni titre nangai au nature j'espère que bandel nanga na bandano na film parce qu'il y a un déjà primordial le but vraiment tout ça la promotion ba film avant toute chose c'est d'abord la promotion des belles vies de nos films qui se passent sur Belle Vie TV. Vraiment, yo côté pour la première fois en tout cas, abonne-toi au cause de la jambe de si nakata chaîne ta famille Libota baby vraiment famille Libota il y a sur ce qui vraiment olingaka maman Belle Vie quand la patrona au cause ngate ko s'abonner na kata chaîne au coach moi jambe ko moi commentaire vraiment et ko ça la biso bien et voilà. Bandeko tu es lisolo ya Linda Coach babi Linda Coach a parlé Linda zo continuer toujours koloba donc c'est qu'il y a des choses où ils a ya ko bombama o Linda azo découvrir azo bimisila biso malembe bandeko langa en tout cas na ko tikela bino bolanda na bino moko vidéo ya Linda et puis on se retrouve après la famille la famille na ko bananu kande na lobby donc na otiela bino maloba wana avant la tia maloba wana o alobi eza vraiment vidéo bomoni vidéo ndenge zo circuler vidéo na vraiment yango ndeza maloba o Linda alobi eza vraiment profond bandeko nanga tolanda wa ensemble ngana bino batu bazomona lokwa neti Linda azoloba makambo yo c'est comme si azali boma c'est comme si ce qui pesa douleur ce qui pende non eza makambo moi so à vivre bisika azalaki alors azalaki batu moko bakangaki motema akangaki motema alors lelo yo esingilaki abanda kobimisa Linda zaka très sage Linda vraiment za très sage so bomoni Linda za très sage azoloba maloba ya bande kolanga en tout cas tozwango tozonka bongo te po eza batu mususu bakoki na bango kolongo esika mo baye kolobo comprendre oyo kutu eza na kama batu mususu eza kalikambo comprendre et bah c'est OK. Deuxième partie à film ezoya suite nango la vie Seigneur expérience à bateau société à bisoté ce qui expérience à bateau sur notre biso même ma besila na mokili est-ce que vous voyez que bateau lelali ozone bango même tu basika na suka est-ce que vous voyez bien c'est là pour les lignes de liboso bato bole ya deuxième tour ya bango yo lekana na ya yo kutu na yo mutu balelisa mutu liboso bando kila bango mawa boyebi ke bato mingi o balela bato liboso bazara na difficulté ya koyina bato balelisa bango et basi OK deuxième partie à film ezoya
nango. Ah, la vie. Ah, Seigneur. Expérience à battre une société à bisoter, hein. Ceux qui expérience à battre sur notre terre, puis sur ma baisse, là, mon kill. Est-ce que vous... Et voilà la famille, j'espère que Bissonio soit vraiment tout lundi. Linda Coach, oh vraiment qui na page na moko a publié quand la famille. En tout cas, na ba qui faut na ko sala analyse ya vidéo ya Linda Coach parce que eza na ba tebele o bazolo ba ke Linda abeli boma Linda zoko ka séparation te. Non. C'est pas que Linda ko ka séparation te. Au moni ti bato mayele lokwa ba Linda ba gastibi. Ti ba se décider bazali banda seke ba moni ya ebele. Ozomona. Et ana bato mususu eza bango moko tende ba longwaka. Eza to mususu circonstance ndem te sali ki azala musika ya moto. Mais eza na bato mususu ba longwaka na bisika parce que mabeleki. Atali ke naza moto. Comment mutu mo be na vandi na ebwenga tant que moi mutu mo be na respectueuse naza na famille nanga o ba yebi ke naza na éducation malamu nazala toujours ka pembe na mutu moko boy o ezo simba te, tu vois, eza na bato belé atali ba analyse benzi et pourtant mutu na famille moko bien éduqué bisiko se retrouver ze bisika mo boy o ezo esengeli na yo ti ozomona et na bato belé ou peut-être entourage neto makambe belé et ça dit vraiment que azala lisusu bisika wana te bande kolanga neto zomona bakaya balinda oyo balinda bankese tellement ebelé Linda moni Linda nda azana tinde bomona ka azolo bana ba parabole boy azolo bana ba parabole boy bande kolanga azana makambu ebelé oyo ayebi pona silauka ana makambo ebelé soki bazaki bana moko ya mabe mais internet déjà à kozika ils appellent à kozika mais baoloba kana parabole baoloba pour que nous te bana ko comprendre qui est silauka te bana ko comprendre tal genre loka batoka ba Linda batoka ba gasibi obeba na ba on a likamnini obeba na ba on a likamnini po baza bato moko boye komona bango de nature na bango de ba vivaka baza na bana moye ba problème ti o capable na moko bazaka bien éduqué bien éduqué ti beaucoup na ba niveau ko kabwanela boye et ça livre vraiment que bato belé ba comprendre que non si la ou ka mabe et la bato belé ba comprendre que non si la ou ka mabe à partir il y a séparation na gasibina Linda ozomona et la ba séparation monsieur za kalango normal bato mo bemi balé ba se séparer na bango bazala qui va se séparer na bango za kalango mais bato mususu vraiment otala ke muto jamais muto jamais parce que bana wana Linda na gasibi pardon excusez-moi pour le terme ya ko benga bango bana bazaki bato moko boy o vraiment ba apporter pe belé na kati ya SB alors comportement ya maman ezaki tellement mabe ba moni ba complot eza tellement mabe o maman azanango azokotisa bango na ba jewana ba mona ki non ba kokota na ba jewana te en tout cas il faut ba benda na bango ba sala musana bango comme il faut to mona ka bato nyoso ba bimi pa Belgique quand il a patrona to mona bango bazaka libre mais tandis que mona ba gastibi ba Linda to mona ba ke sika moko ozomona tondo mona bazaleka ke sika moko alors ko bima na bango ko kende na bango ba ko jouer na bisika msu yango memeli bango ba problème ozomona donc o senti que mutu mobe alinga kazana nyonso ba silauka nda zana ye pona azana nyonso bato balinga ko partager gloire na bango te bato balinga ko pasolela bato banzela te ya ba silauka donc ba pasolela bato banzela te akoti côté de Belgique quand tika bango nyonso ba nyonso ba s'épanouir soko ça la chaîne ça no chaîne appuyer yo silauka ça la honte ça la honte yende azan ya lingaka bo démérer toujours kana sa makolo na ye azaka toujours likolo na bino la famille soki boko comprendre te ngala loba na bino un jour boko loba kete bato bande ko sa musa bande ko loba ba communicateur wa Belgique bande ko loba en tout cas ba la raison boko comprendre makambo na loba na bino
Silauka c'est une méchante. Ana motema moko boyo elingate balinga ba pambwama. Alingate ba mona batuka ye. Alors balinda ba vivre ango. Ando linga kocha bana na be moko boyo ba sala ngote na vie na bango. Alors ba koka ko supporter te bana ba pardon. C'est mieux que tu to finga manabiso mais to tikanzela wana to lanzela msusu. Alors bi très bien. Koya sima bazali tango alobi bongo c'est qu'il y a quelque chose o eloba maka o esala maka pe azoko croire que kokukisama linda lobi pamba te abise sengo na bato kutu baleli na bango liboso baleli na bango bakemi abino bokoya na sima po bino bata sima babakseli bino ba fort mususu ozomona alobi message est très clair message ya nani o ya linda tous en cas la légèreté il est très profond ozomona il est très profond ba o bazana sima bazali bakoya bazoya boyoki ndenga lobi bazoya donc linda déjà zoyeba tanga zoyeba déjà ke batu moko be bakoya pe bakolela lokola nga tant à zoeba déjà c'est que choc que azana on a monté mana il est grave neti muto kwa linda penza muto kwa gasti bino moi mobali wana vraiment tabino moko aïe et na bato musu ba côté ba conflit bo senti que muto azakale muta conflit muto azakale muta bibaluka muto écoute c'est normal à kokino ko trahir muto mais na bato musu so tali ka bo yete et ande moko na ba gasti bi na ba linda. Alors, ceux qui actent salami, en tout cas, il faut me poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, pensa. Moi, bateau, baza respecter. Bana moko be bana mayele, bana moko mayele. Et puis, bana sagesse. Balongwa kabo. Jamais. Jamais, ya. Il y a des locaux et les cas qui ont la main tellement que baza bana mayele. Bana attendre ti bato ba ka na ba ko loba ba bimisi ba makamso ba bimisi ngabe bango ba futaka bango tala leti boy eza na bato msusu be so mutalonge pa ba vi bato ba ko luka ba pesa bato ba mbongo ba bimisa ba secret tande ba ko luka moi mobalo ceux qui filme alinga yeba na internet ba ko luka na bango ka ba pesa mbongo pa bimisa mabeka ka ici siko. Après avoir consolé la makamba ici, la onde baloba qui gomme et que zone internet et que zone. Après, tu fais un déni. Tu sais ce qu'on déni ma bande kolanga. Après avoir quoi rencontrer ma solon. La minute tu es sur internet c'était exact sous-souté. Pour dire que nous sommes ça la kawa. Il faut tamaka ah. Mais oui to call ba que actualité on est sur internet c'était. Mais ils appellent na bato mususu et tikali na mituna bango et tikali bongo. Mais bato baza batamayele o ba comprendre na bango ba comprendre que ça la ba clan moko ya bato moboye o ba comment ba ko futa bato mbongo pour ba pesa ba matière mais c'est vraiment grave hein na place que bo sangana bo tombola eloko na bino bo tombola culture mboka na bino comédie na bino tombwama ezo ba plaire bo sexe na ba idée o azana be azana seto sangani to sele eloko na bisa malamu non bino bo préféré bo panzana bo préféré mutamta sa eloko na ye bo préféré bo boma na bino diko na ngope sila ukaza na pona ko encourager bato bazoluka ko kabola balinga na ye azana pona obetela wa maboko azana pona ko bwaka bango bandeko na nga na nyonso na bato baloba te non vous avez qui bato mona moment on ndenge théâtre comme on en plaire bo sangani su bo kangani su makasi bosali loko moko be bo pesani ba idée bosali loko moko e ko kendaka peut-être na libanda mboka pe ke to comme pe international mais non bino bo moni yango te sila uka mona ki yango te ya mona ki passa la succès na ye il faut ba fingele ba to poya ba succès ya makasi po to ko ba wa ki na succès rien ba succès za kana ya canal le YouTube na ba vitesse mususu tout ça clair YouTube na ba vitesse mususu vraiment ça fait très mal la famille hein. Tu es Linda lobby déjà hein. Oh tokoyo kokoya en tout cas toi assumé to comprendre nga la kika côté c'est bino maloba Linda
tocomprendre. Voilà, tiki bino, bye bye.